Bote na bandeko nyonso ba mesala kolanda émission na bino Sembo na Canal Kim Télévision, émission o epesa bino ba sango na o etali politique na République démocratique du Congo na o etali ba personnalité. Na poko ali nazali ko yamba moko ya ba candidat na circonscription ya Funa na numéro 136 pour la Funa pe na numéro 10 na o etali commune ya Bandalungwa na sina bandaku aussi bogangi ndeko zulu effectivement ezali ndeko zulu oyo nazali koyamba lisusu lelo tozali kobeta masolo oyo etali campagne nani ezali kokende tozali kobeta masolo ya vision na ye en rapport avec politique masolo na vision na oyo etali ba circonscription na ye d'abord ya Funa pe lisusu na commune ya Bandalungwa nini asali nini nano asali te pourquoi azali kotambola pourquoi na bazali koluka ye na bato ebele bamona bayoka ye par rapport à un message naé. Ndeko Zulu yazali kokota na sur possible moni, il n'est plus à présenter. Le numéro 136 na niveau ya Funa numéro 10 na niveau ya commune à Bandal Ndeko Zulu yeyo. La troupe est terminée ma solo, il y a pas tourné naé. Tourbe ta ma solo, qu'est-ce qui a été fait, vision naé et puis voilà quoi. Mais n'a pas expliqué que nous retournons à la place beaucoup mythique. Ils ont rappelé la circoncision à Funa, aux hommes on a Keko ya Papa Wemba. Chef de l'État ou Tika Fleur Calamité honoré grand artiste à la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu en tant que Kinois et si que de Télémi Ponayo et eux sont en ligne. Et si que de Télémi Magambongo et eux me melanga ba souvenir rebelle Nazala Kawa les jours chef de l'État inauguraki monument Oya Papa Wemba. En tout cas, Papa Wemba est une grande star de la musique congolaise. Papa Wemba, Toali Kamarolo Bapo n'a été. En tout cas, au chef de l'État, Salaka bien donc comme place mythique parce que Bike Matongé, place Tosali, c'est vive à la musique. Ils appellent circonscription là, ils ont funa Kalamu. Donc, aux gens électeurs. Il y a mon amoni au Ponika à Tosa l'émission. Non, à Falaise là, parce que la place numéro 13 symbolique. Mais la moni peut maman comme dans la boubou tout ça va consulter yo lingo sur ba polote ba boubou na ba boubou. Bon marambo moni il faut savoir innover aussi hein. Faut savoir innover ba polo la tami trop ngana na mamasika. Oh zo lakisa déjà que son à côté na parlement na roya na mamasika. De Rosoul mais to revana avec accord de tout revana biso. Merci. Bato balingi ba yeba. C'est-à-dire baso comprendre niveau ya pénétration zo côté na ba commune. Il y a des circonstances pour la resensibiliser, pour la campagne. Force en aux yeux, d'abord force physique aux anangos. Babenga on a selemba ok. Oh lobby bumbu, ngiri bandalu lobate. Ah vous pas tous la matonia la kalamo donc pamba. D'abord pour na yoko tambola. Ça représente quoi pour la électeur na? Pour na ngako tambola ça représente beaucoup de choses et belé bango basa ko benga. Babi ndeko Zulu ndeko Saboye il faut ya tomo na yo Mario naza mona musana bango naza na choite il faut na kende ça demande et c'est nga physique ils ont nga physique naza boyebi ya makoloza ya kufimba parce que ba place musuto kitina selembao naza kinwa ne gandi ya kitsa mais na komana no place wana te mais tellement tozo luka ba voix tozo luka ba pesa biso misala na population on est obligé à okenda en tout cas ils ont représenté ba bloc belé la qui pena que population a besoin na au téléphone et comme rouge partout baso benga yo ndeko Zulu to mona na TV toyoki oza candidat to moni ba banderole to moni ba badge to moni ba affiche to ça na besoin okoma et pas na biso awa on a ça l'effort il faut nakoma na za na choite marambongo il faut nakoma ndeti lelo to so ke na suka ya campagne encore quelques jours lelo to ça samedi oh to ça l'émission nde naza bonaza fatigué naza très fatigué lelo nazalaki na makala après makala nazalaki lisu na yolo ma week-end maman yo pe na bumbu na telemba ou ah tout ça donc lobby dimanche nazana kimbangu après kimbangu na ozana matonge mercredi nazana terrain jeudi nazana terrain vendredi nazana terrain samedi nazana terrain na clôturer dimanche na carnaval avant to zwa masola circoncision ya Funa to zongi na na epa ozali na provincial na niveau ya Bandal na numéro 10 natamboli presque Bandalunga mobimba mais Bandalunga ba konde bazé belé yo tambola batiki yo tambola parce que na moni ba gros poisson ba kuna na peut-être ba gros poisson ma on a pekisa ba journaliste mususu obenga ba gros poisson gros poisson azate marambon gros poisson azate biso tout aux au même pied d'égalité na muto obangisa na Bandalunga nanu azate parce que batuno surtout wana ozota ba gros poisson na Bandal ba se ba meka bango ba se ba sala musala to mona eloko te to mona na biso eloko te na okene moko na moko to soit
président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, Asaka élu na Bandal en 2018. Qu'est-ce qu'il a fait? Le bilan est largement négatif. Bana Bandal Baleli. Babi va regretter. Ndeko Zulu, il fallait que tu pona yo kende. Oh, tu pona kuna eloko tende to baka foin. Na robanga nani? Nous avons mutu na zo banga te parce que yo histoire Bandal ngala histoire à Bandal. Misusu ba yeka kama solo ba yeko kota ba za ba innocent. Ozomona. Bandalungwa trop de problèmes. Nous avons eu un loi Azaki na gouvernement à Wario. Nous avons eu un président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Nous avons un assistant du gouverneur Oyo Bakambi Kinshasa pendant 5 ans. Le bilan est largement négatif. Bandal, trop sale. Bandal, problème mingi Bandal wa munene ali misala ya terrain municipal à Bandal. Sur 4 stades municipaux, 3 ici là. Mais à Bandal, mais nous avons eu des dirigeants. Nous avons eu des dirigeants. Est-ce que tu penses que Lelo, ce qu'on a élu, au sein de lobbying pour continuer si ça stade? D'abord, on dit bien que je suis un grand sportif. Je suis un journaliste politico-sportif. Lelo, ce qu'on a Bandal, Pessingaï, confiance. Na kochama kelele na kosala lobbying neto lobby basi c'est la biso stade municipal ya Bandalungwa. Ce n'est pas du tout normal. La place mythique, Motolamota Bongisa, quel est le bêta tout, Tala Etani les Ali. Ba dépôt, ya ba poussou, tout ça. Tala Etani les Ali. Est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter? Voilà, on ne peut pas réhabiliter Motolamota Bongisa. Alors, Lelo, population Ngokaka Obozobaki, pendant 5 ans, na commune à Bandalungwa, Bozongi Lisusu, Papa Sabino Lisusu, Bafwa, Bobo Konzalisu Bandal. Non, Bandal, la commune de Bandal est orpheline. Il n'y a pas un leader na commune à Bandalungwa. Leader à il faut un leader charismatique pour la commune à Bandalungwa. Il faut un leader, il faut un mouton à l'obé la Bandalungwa. Et ça, c'est que yo, Tchelibaya, tant qu'on reçoit aucun national, au tigre, moi, c'est Azala député, Azala nani, suppléante, pour diriger Bandalungwa, et ici, matin. Il faut un leader. Bandal manque un leader. Oh, ko diriger Bandalungwa. Yango na bino bana Bandalungwa, bo se trompeter leader azali boso na bino, o akolobe la bino, ndenga sala 25 ans na télévision mais sana koloba, oyo akozala pemeni na bino, oyo abana koloba na perchoir ya assemblée provinciale ya Kinshasa, o akofote ba edi pour le développement ya Bandalungwa. Et ça te leader o akozala baba, leader o ebelo roté, ozotika kuluna kaka boy, yomoko leader en soit disant ozali susu na ba kuluna. Alors où allons-nous? Biso tozolunga Mbula Matari, chef de l'État, banos bazoluka ba éradiquer phénomène wana kuluna, mais yo tu dis un soi-disant leader ya Bandalungwa, derrière toi tu traînes des kuluna. Est-ce que c'est normal tout ça? Yango bana Bandalungwa faut pas ça la choix bien. Bakene gauche à droite il y a un vrai leader clean. Pembe, je n'ai jamais géré la chose publique. Moussa Nanga 25 ans à la télévision, bah c'est trompé, leader Nabino Azali. Nangonga aussi au bandit campagne au niveau à Bandas que aussi si on est un peu partout dans la bakota ba prison, si na bakota ba négocier ba malade na kuna na Sinkin. Oui, na Tamboli belé. Na Tamboli na Angola, ba Daouda Bayali, ba Point Foko nanga, ba mama ba Mamicho Bazali, a Solongo balabala na Zakofanda. Bakems Bazali, Bachama Bazali, et donc partout na Tamboli, na Koti, na Sigba Charles Luemba, Azawana, Baza Ebele, na Sinkin, wana yobi histoire na biso, et banda na Sinkin, na Koti Bisengo, Charles Fimousa Bayali, na Ngafula, partout, Batu Bazali, Sinkin, Sylvain Malanda Zali, na Koti, na Moulard, Eva Wangana Zali, Gilles Lokomba Ali, Jenny Azali, Namoula Kuna Papa Landou Azali, Batebele, même côté à prison. Papa Landou a kangi côté wana. Nous sommes à prison, a kangi côté à Bambole. Donc, match à Kitoko Marambo. Il a opéré un message pour la bande à Bandal, parce que tu as déjà pratiquement la phase de la campagne. Le 20 décembre, Bana Bandal attitude na bango za la nini, ba ke bana banani, ba mi bangisa banani po, to ebi ke ba panzambongo. Mbongo pe ya biso kaka ya bakinois. Mais yo message de zani pona bana Bandalungu. Message nanga pona bana Bandalungu ya like boke bana ba infiltré. Bana Bandal boke bana ba infiltré. Boke bana ba kuya. Ba misusu bo pesa ka bango chance. Bakenaka ba assemblée nationale, misu bakenaka assemblée
provincial bino moko bomoni bana bandalungwa cette fois-ci boko mettre erreur wana te na bi na ngai Sylvie Bongo mona bandala tongo tongo asa pesi mo d'ordre mopandi sanga munene et pas Roger Bongo na Ale Bongo ba masana ngai parce ba pesi mo d'ordre cette fois-ci Sylvie Bongo lobby cette fois-ci ndeko zulu face à bandal en tant que ndalwa face à bandal Mario to pesa bandalungwa na n'importe qui te tozongi sango mwa lokumu nango tozongi sango na mwa lokumu nango to pesa bandalungwa na n'importe qui te yango na bina bana bandal bokeba bopona mutu oyo akozala vraiment lobeli na bino mutu oyo ayebi ke soka komi wana akozala na bino à tout moment bokeba na ba 15,000 na ba 20,000 eza mbongo na bino oyo bungi oyo bozo kolia kolia na bino mbongo campagne na bloc à l'état biloka ozo la campagne na bloc à l'état mituka à l'état carburant à l'état sécurité à l'état makamno surtout biso eza efo perso bana bandal bokeba bopesa bango ba chance basi basali nini pona commune na bandalungwa terrain municipal yango na iolela place na moto ngona iolela terrain se cassé terrain place Kosubaki ezalaka piscine place basako dinda kuna boko dinda mbule beta ba pesi no moi Sacha Loso moi Miliki est-ce que yango ne mutu ekobongisa ba fina bino yango te bana bandalungwa bo voter ndeko Zulu kozala vraiment lobeli na bino ndeko Zulu kotika tamo côté ndeko Zulu kozala na pona kofanda na bino na bana kokuta na bino na bana kolobela bino na kozala na bino cette fois-ci bana ya bandalungwa bosala so ere wana te bolana na bino ba faire 1000 francs noki kutu bitumezo bima denema bitume bima na terralement na ba 4000 ba 5000 bitumba ebimi na terralement yango na sengi bosala calme ndeko Zulu azali akozala wana pona kolobela bino akozala wana pona bino bana bandalungwa cette fois-ci bosala erreur te bolanda ba misusu te ce sont des produits finis tomeka bango déjà na ba élection o eleka basala eloko te pona bandala yo solo baka mbongo ma yo zo corrompre bat balanda yo batozo pesa ba mbongo to balando non basala fima bako o moni que si ça banzambala volonté yo zo pesa ba mbongo te non pesa ba mbongo te volonté bolingo belle baso benga nga partout na kita bango baso benga ngai na sali carnaval na Selembao te mais basale linga carnaval na Selembao na nani na sana et pas play ngenge na peso mbote merci na ono so sali basale linga déjà na volonté na 2 fois asale linga carnaval soko ke na kauka 2 batie bash bafanda kaona chaque jour bango moko basala makambo na bango moko basala ka campagne na bango pona ndeko Zulu volonté pour balingi ndeko Zulu partout au leka il y a des fois to leka na yo batba na bis bazobelela ndeko Zulu cette fois-ci ou jamais yonde faut kende yonde faut kota potana yo koki soki tan koki ba force ka nature te yozo lingo ke na assemblée professionnelle à Kinshasa okoloba na munoko nini yozo ke na assemblée professionnelle à Kinshasa okokomani yozo ke na assemblée professionnelle à Kinshasa réflexion ni noza nango yozo ke na assemblée professionnelle à Kinshasa projet ni ya edi ya ba edi oza nango ngala za na nyoso to wana nazo c'est la kaka bana bandal ba pesa nga ba betaka siffler ba pesa nga ikaka chance wana ba ko mona ndenge ba edi onga la ko fotele bango na assemblée na proposer na assemblée professionnelle à Kinshasa ba mo ba okamwa botika bandal na bandalwa cette fois-ci to kotika la bino tante to yaka kotika bino te nous sommes pas venus accompagner les gens sur cette terre de nos ancêtres nous tous nous devons participer au jeu et on est là on joue jusqu'au 20 décembre na sina otiko pe mamukie tozwa en accord avec la réalisation de Rové Ambata Joël Pembele Tony Binda ceux qui moyens ali botir la biso ba image o ya kimono na niveau ya bandal et pas ouais connaître autant la maître Koalodi je crois maître Koalodi tant on a c'est la maître Koalodi na keta la pe maître Dikembe na Shilokler Samouraï donc sauter bandal mamo na ke kauka de ngana za la funa mobimba et pas ba mikonjoli merci donc ça va total ba image voilà. Toujours en communion na base na Yafuna, candidat député national numéro 136 na Funa, puis numéro 10 na provincial na Bandalungwa. Boulembi Matsianga Gilles alias Ndeko Zulu, lokola mutu alela Masano,
akendaki kovisite club ya taekwondo Lumière oyo esentrenaka na kati ya epe baoyo na commune ya Bandalungwa. Un bon père de famille, candidat comme ya Funa, Boulembi Mati engagé li mingi ndeko Zulu, ayaki maboko pambate, amemaki bakiti ya kimono pour enfants na enveloppe consistante oyo aremetaki na maboko ya maître Jean-Paul Koyalodi oyo atonisamaki na sengo pour na signe ya reconnaissance ya ndeko Zulu pe ya sengaki na population ya Funa le 20 décembre liboso ya urna bapona numéro 136 na national pe numéro 10 na Bandalungwa. Taekwondo club Lumière awa na baoyo na commune na Bandalungwa. Mama koki mkimona naye. Naona bi na kotikela bana na biso. Bala tarango. Koteka te. Na opesa de bana. Na opesa de bana. Bala tarango babima propre pour na salle d'entraînement. Mama na biso. Merci. Minga olobeza te za geste mon très louable. Biso toza ba pratika ya arts martiaux. Biso toza la discipline ba bengi taekwondo. La kati ya discipline au banda toza la République démocratique du Congo. Là on toza aide au pas politicien monté. Là on toza aide au pas ministre ya sport pour encadrement to sala eza ya jeunesse. Je pense que Moutoyo fait sa biso eza ndeko Zulu ayebani Congo mobimba. Aza pe candidat. Ayo pe sa oka la casquette ya candidaté. Donc après ça la premièrement moi na naye asala pe discipline au taekwondo. Donc ayi attaque parents moko ya bandal moko ya Funa oya kanisi bandeko naye o ba parents mususu ba pesi bana ba sala sport au discipline na biso ya taekwondo ayo pe sa biso oyo. To tombola ngo poto lagisa baza mingi te. So dans le biso de bandi discipline au club année prochaine comme ça 25 ans. À part fédération congolaise de taekwondo, tout le monde a appelé ça biso en route. Donc toujours flatté été. Dans la casquette n'a pas attaqué candidat, la casquette n'a pas attaqué parents, attaqué journaliste, pas n'importe quel journaliste. Journaliste monnaie na Congo oyo. Donc ça les aide moko pour la bana oyo. Donc ça gravé par parents to pesa bango numéro ya bateau to sengeli na bango ceux qui va voter les lots a commis député lobby a commis ministre na n'importe quel ministère a aider jeunesse. Donc tout ça vote c'est utile. Pour toi azui d'abord il commence à la de 3 ans 4 ans 5 ans. Donc ces logo etigali gravé na mémoire na biso na mémoire ya batunyo so ya bandali ba Hollande émission o batunyo so ya Funa ba Hollande émission oyo. Donc pour la biso mingi alobeza te tobi grand merci. Merci. Na kolonga na ye commune ya Bandal, numéro 136 ya Funa P10 ya Bandalungwa, ndeko Zulu Jules Boulembi Mantianga, akitaki na judo club Samouraï, na Kauka de, na commune ya Kalamu, awape, je suis Funa ya ki maboko pambate, amemela ki bango, bakiti ya kimono, oya pesa ki na maboko ya maître di Kembe. Donc, bana bandal, la biloye yondeko, numéro 10, pour voter. Vu ce que la Funa, numéro 136, de Bozul, pour voter Karaye. Vu ce que surtout la Simanaye. Ça s'appelle Makasi, la Tijito à l'eau, la Tijito à la Kara. Parce que Beletia, pour la salle Tijito, c'est fait que la table à bâtiment. Merci, maître. Tout oyo bana ya Funa balobi bako voter mwana ya Funa ya solo oyo abotama akola pe avandaka na Funa yango baponi Boulembi Matianga Gilles, candidat député numéro 136 na Funa, pe numéro 10 na Bandalungwa, bakome maeti na hémicycle, et pas iwapi, akobanda ko siéger. Bana ya Funa balobi, na 12 sièges au ezali bongo na circonscription électorale na bango, Boulembi Matianga Gilles, aza déjà na siège na yemoko ya sûr. Voilà, Karade bozomona, botikola na ba image ya ndeko Zulu, et pas iwapi tamboli apesi ba kimono. Na commune ya Bandalungwa longo wana ake na Kauka asali kaka pe ba même geste na 4 kaka ya campagne na ye azali kotambola inde awa toza na
niveau ya Matungé et na niveau ya balaki n'est pas besoin mon ekeko ya papa wemba lieu moko stratégique très mythique pour la véritable quinois to yambi pe moko ya ba candidat la députation ya Funa la circonscription ya Funa la numéro 136 hein bon retenir numéro 136 ndeko Zulu la commune ya Bandal eza numéro 10 la provinciale. On l'a dit première partie de l'émission à Betty Masolo à la commune de Bandal. Pourquoi il faut ça avoir confiance à expliquer, à motiver ma raison et à expliquer que Bandal pour naïza les Cameroun ya Motolu, et ça les Cameroun ya Mamebele donc Bandal faut les alara diriger na ba vrai ban Bandal. Ndeko Zulu. To côté sous la commune sous. Tout le monde y opé au tamboli moins mingi na niveau ya ba quartier Kauka, ba quartier 20 na Yolo. Message ezakini. Message ezalaki kaka moko maro mbongo toza na era campagne. D'abord il faut eba que ngai avant campagne nga na sina banda kala. Na banda déjà. Campagne banda déjà. Kala nazalaka na Yolo et pas ya maître Toro. Avant que Toro ta ma campagne. Nazala déjà. Ba image les cas batu ba mona. Donc nga na banda loko je crois na 2016. Bien 2016. Avant. Bien avant 2018 et c'est moi mon boulot 2019 na bandi yango déjà. Donc nazelaki natango teba de baloba ke campagne bani pona bana campagne. Partout nazo kende nazo sa na message moko. Na osenga na bana Funa cette fois-ci ba pesa nga chance. Ba pesa nga chance parce que nga na yé na politique eza par hasard. Na yé na politique eza par ambition. Tango nazalaki kotanga na lobaki moi je vais na la science politique pour nasa la politique active. Mais pour nasa la politique active, je dois passer par le journalisme. Nasa la facilité. Nasa la facilité. Donc vous avez appris dans le tas. Wanakaka. Avec beaucoup d'expérience. Avec beaucoup d'expérience. Nasa la facilité, nasa la science politique. Nanobaka bon. Pour nasa la politique active, je dois passer par la télévision pour servir d'un tremplin. Reporter simple, chef voilà. Et ça l'a et denga comme un tremplin pour na kota na politique active. Na lobaka ngo za ambition na kala. Na yena nenga lo yengete pour na ko sima saki ya mutu pour na ko yeba ba place ni mbongo ya vila kichasa ekendaka pour na ko bima gangi na bandalungwa te. Non ba msobe ba leka libosolo ba loba bongo ha. Mais to moni bango ba so ba mituka. Mutu na mutu azala mutu na sapeur. Ba komi na bango ba voyage pas. Eza ba to ba surtout quelle vie. Maronga surtout quelle vie nga na koli bien papa Boulembi. Papa na ça na Sedek. Papa belge na Sedek. Moko ya ba supermarché minene. Voilà, na tangi na collège Likia na kotanga na institut salon à Bandal. Na tangi bien na koli bien. Politique pour nangeza ki ambition. Na baki na ko kene na ngoti na suka pe na koma na tina suka place na zokene. Yango na lobi que cette fois-ci ou jamais. Na so bisa bana ya Yolo ndeko tuninga question que cette fois-ci ba voter ngai. Ba voter ngai na koya na politique na ko sutukela eloko te na koya na politique ka pona servir population pona servir mboka na ngai qui est la République démocratique du Congo. Souci na ngai yango wana. Pe nzambe nga zo la kisangai nzambe nga zo tamusa ngai na prière ya famille na ngai na prière ya monse na nga ma afero nazo mona ke nazo ke malembe ko atteindre objectif wana na concours ya baninga no soto ala bango autour de moi. Oh, tout ça, les blocs pour toi atteindre l'objectif. On a, nous avons sur l'accent de Kosulu Keli Bosso, pour atteindre l'objectif. On a un moni. Avant qu'on soit locaux, il faut souffrir. Parce que les locaux n'a pas été. On a minimisé adversaire. Na Funa, tout ça est belé pour 12 sièges. Na Banda, tout ça 113 pour un siège Moko. La bataille est dure. Mais on est déjà là et on ira jusqu'à la fin. La circonscription Funa ba problème à peu près négo so na batu. OK, c'est les maou et ko to problème à peu près ça. Problème ba ça maï et ça courant. Problème ça chômage. Problème ça kuluna. Kuluna, ba insécurité dans ba commune. En tout cas, ils ont se résumé dans 4 problèmes wana. Même infrastructure sportive hein. À part ba commune tu vas kuna ba terrain malonga te. C'est ça aussi le problème. Non, sportif na kata makila. Non, yo autre bangoti. Na l'équipe a étape nyonso. Na yana canal kin comme stagiaire. Stagiaire na comme collaborateur. Na bayana canal kin chef d'édition. Collaborateur na mati malembe. Le long zama osala, na sa directeur info, na sa directeur à sport.
parce que Nazana nous a canal qui. Même si je n'apparais pas à la télévision, mais je coordonne, je suis dans l'ombre, je suis derrière la caméra. Donc, il faut plutôt au Salanine. Parcours na yo nini, au Uta Wapi, classe nini Otanga. On embrasse tout à la fois et comme il yenge, allez, comme le yenge, bisou tabanaki, toko kenega na lo yenge. Donc, le problème est en wana, chômage à Makassi. Il faut tout chamakelele sur ça pour Moulamatari a créé une entreprise pour bande konabiso bazo ba misala lotiliki eza mobulu sina la zo bunda bunda mais mingi penda lotiliki eza mo mobulu mai eza mo mobulu kuluna partout embouteillage na Kinshasa babalabala paye il faut ko fongola babalabala ko fongola ndeti et permettre et désengorger moi mabulu pe babalabala mususu wa place mususu pe moi mabulo ya li tout ça un vrai député o a confiance à la population makambu fa ke lobela na hémicycle yango wana ole ya ke le pona mamambo obi ke mingi pe ba leka lokola yo pasala fa na parlement mais tant aux autres tambola ozomona ba mama mikolo bazo yamba yo papa mikolo bazo yamba zo sala confiance bazo fait sur makanti na bango. Oui, mais ça charge, il y a poids. Et ça poids, makasi, yo mozo la témoin. Yo mozo mona. Maro, na ko ça l'effort, les loso ba pesenga confiance. Na ko ça l'effort pour na kumba charge wana. Les loso ba pesenga confiance na ba ke yo la charge. Po ebele bazo ba ayete. Comme ça ba tongi ngai ba lobi ba tenga place mona kasavu bo ba bia. Le boka sande ko zulu poza na kombo na ko. Poza na kombo nde akozwa. Mais biso nde ko zulu combien de députés on a na sala? Ngana sali combien de députés? Au Parlement. Au Parlement. Et ça même la législature, il y a 2006, 2000. Même la entreprise publique. Ouais. Législature, il y a 2006, 2011. 11, à doubler qui va ça 12 ans. 12 ans. Il y a des députés que moi j'ai. Ngana fouli. Alors, ce qu'on peut comme tourne, tant que coquille, ngai peut faire dans l'Assemblée. D'autres députés aussi en fonction n'ont pas démérité. Baza moko, Mibale, Misatu, tout ça dans l'Assemblée professionnelle, il y a Kinshasa, d'autres n'ont pas démérité. Limisana songa muke mwasima. Au moins chaque commune, Marambo, il faut ezalaka leader nango. Il faut reconnaître la commune, identifier la commune par rapport à son leader. Nako pes exemple, les loso oké na Kingabwa. C'est chez Koko Moulumba. C'est clair. Il faut que le bayango clair et net. Ce qu'on a Kingabwa, c'est chez Koko Moulumba, ma charge à Kingabwa. Ce qu'on a Ngiringi, c'est Edi Yeli Moulangi. Moutou, bana basa pour se reconnaître na ye, ba même charge na ye. Ce qu'on a qui manque que c'est Junior le manemba. On se met faut la vérité ne ba kamezali. Aucun na Kingabwa na alimenter c'est chez Koko. Aucun na Ngiringi c'est Edi Yeli Moulangi à même charge. Aucun na qui manque que c'est Junior le manemba à même charge. Baza na Bandalunga sur ezala ndeko solo nem to même charge. Au Bandalunga c'est orpheline, il y a leader. Comme leader mususu aye. Comme leader aïe parce que Bandalou est orpheline à leader et comme appelle ta autant à Bandalungwa ndeko zulu basi identifier la ndeko zulu pour normalement charge wana et ça commune amène normalement charge parce que je connais les 4 coins de Bandal, je connais les joueurs et son jeu. Tu repères ma sous mouké, tu retiens la réalisation sur la route la biso image et pas puis maman maman Véro Azali Molongo moi sinayo maman ba yambaki maman bandal sikina maman ba kankoko maman kankolo ba yake belé et pas maman pour pesa maki peto la na maloba o loba maki kuna na toujours la carte ya campagne o Italie le candidat numéro 136 la commune à Funa pe numéro 10 la commune ya Bandal Tolanda mokanzi ba plein pe na discours moko cohérent na Funa mobimba esi ayebana kala pe tembe sila kombo na ye nani Boulembi Matsanga Gilles, les candidats comme Bana Funa numéro 136, P12 na commune de Bandalunga pour la députation provinciale. Owapi a sangisaki plus de 300 mamans ya Bandalungwa, mingi penza ya quartier Sikin, oyo mususu bauta ika kokolo na système toujours ya nyata moninga senga pardon pour plein ezalaki ya kraken na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bozali komona awa tozali na espace terminus ba discours ya ndenge na ndenge salemaki simana yango la Jeanne d'Arc ya Funa mama Véronique Obi Pendo Boulembi responsable ya fondation Femme Lumière a sololaki na ba mama pona ko annoncer bango officiellement candidature ya molonga na ye Boulembi Matsanga Gilles oyo esengeli ba soutenir ye abondelaki pona ba mama
sima apesaki maloba na l'élégantissimo journaliste Ndeko Zulu numéro 10 ya bana ya Bandalungwa pesa 36 ya Funa oyo abetaki sete pona kosenga ba mama ya Bandal ba voter ye car Bandalungwa et Funa mérite mieux. Bofungola miss. Bofungola miss. Na avec ça. Hey, bofungola miss. Na Bandalungwa bosa mbuyete. Leader eza moko, leader wana ngai. Mama tabaki ta leader na Bandal ya ngai. Et puis nous va confirmer le 20 décembre. Vous votez maï na Bandal, vous votez à peine à Funa. Comment expliquer yo député national pendant que dans 5 ans on les kata liboso te aperçoit on le la population. Est-ce que les gens na Bandal comme on a signe le combe azar. Choix idéal ezakaka moko numéro 10 ya Bandalungwa pesa 36 na Funa awa ezalaki sombele suka bisanga bolobo suka bingbale l'agenda ko ya Funa elongona molonga na ye Bulembi Mantsanga Gilles bakanaki plus de 300 mama oyo botala bino moko démonstration de force maputa ezali ko kabwana lokola nguba émotion ezalaki makasi epa ba mama komona geste kitoko oyo fruit ya Bandalungwa mwana oyo abotama atanga akola aliaka na Bandalungwa ayeko sala pona bango botala bino moko ndenge balobaki tena ko apesi biso ya papa na biso ya banda to kote aza ya na biso mwana biso aza leki na biso to kote kaka eza wapi atato kusubi ya kote kusubi to kote kwa za mwana biso 100% kote papa jili na ko tena voleki na 2 étoiles biso ko biso tena mto to kote biso ko biso ko shaka pambola na pambola makasi na mwasi mabelo ke liboso ate ko kude sa desi episode pour même biso na pesa biso le 8 mars après ça va demi super to la tek benaki to ko wa ba demi super le sous soye ba c'est la biso ba maman photo ça la ka chic donc il y a penda fa wumela na eka penda pas soir o ba ko tu na demi la 3000 la 5000 wala mbongo eloko te tokolue bango na kokote mama na kokote na zone sema makasi mbali bana ya Bandalungwa pe Funa balobi seye Ndeko Zulu choix de cœur na bango balingi kutu te après le 20 décembre babetela bango lisolo ya papa couleur o ya papa nani te soki Ndeko Zulu te botika na bino. Voilà, tozonga ce soir tozana place moi na qui n'est pas wepne nazo rappeler bino ozomona ekeko ya Papa Wemba donc 100% leader wa satika biso me ba œuvre na ezali to awana Ndeko Zulu o bozomona bozolanda tozobeta masolo ya campagne na bisika tamboli na ba commune na Bandalungwa to na Funa ninga zali ko tambola ninga zali ko kine Ndeko Zulu lelo ba ndeko basé bisika mso bazozela na ba besike belebe na Funa zo sabango ni nazo sabon avant de répondre à la question non fona ça OK tozana croisement au choué na avenue du stade ah kotoyo célèbre place à Mwanaki statue papa Masima papa Makola papa Edgar Makola na pese mbote fraternité quinoise présent à Leboussi na pese bino mbote et puis si malango c'est le mythique stade de Tata Raphaël stade du 20 mai au Tanenge Komelengi grâce le président Godard stade de Tata Raphaël réhabilité pour la francophonie par le gouvernement. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo stade Tata Raphaël à mon na na poto stade Tata Raphaël na Simawa donc ils a bien réhabilité statue sur Salemi et ça grâce il y a présent association Banaki le vice-ministre Amin Yagoda Motemona voilà le véritable quinois de kilo. Le véritable quinois. Yagoda Montemona. Yenem takumba masolo au chef de l'État qui ko inauguré. Otuninga motuno lobby. Ba batwa commune basaton on a notre qualité. Tu leur dis quoi dans le komeli bangote. Nazaka kana place moko on a na comité. Ba place na otambola on a na sina koma on a zo sala kaka
nazo le kaka pour mais Kimbangu c'est vrai que le kaki au tiki mu pepe me bazo zela Kimbangu ngala na tiki mu pepe babisi malanga dega osakana nazo le kana Kimbangu place na on a comité et ça cité verte na Badiadi cité verte na Badiadi donc on a vraiment message na comité pour nazo ça bango que samedi okuna ya suka samedi à leloté samedi prochain naza na cité verte naza na Badiadi pour ezana Selembao ezana Funa pour baza kolela Platini Abdul Nazoya bozala calme Nazoya place na comité ya mwana cité verte na Badadingi Abdul na Platini bazolela ndeko Zulu a moyen te bazo ko déranger biso Nazoya samedi prochain na kozala wana bon partout déjà dans cette commune na commis partout na côté partout oh nous surtout na bandi nazo songela kaka ba place on a komaki ndeko Zulu na moni oza déjà mutu abatu bato ebele bana sima no na opesa ilobata na 2 personnes papa Rose Miko Mangu observation motivation yango tindi bino bozala sima ndeko Zulu bon biso to na sima ndeko Zulu to na intérêt parce que to pesa ki ba député mususu to moni bazongela biso te ba projet oyo ba prometteur biso ba réaliser te avec ndeko Zulu to yebi ke ba projet oyo to pesa ba ndeko mususu yeka ako réaliser yango na phénomène kuluna ekosila ba kotongela biso ba prince to nde to mona ba embouteillage comme belé awa ndeko Zulu a capable ya kosilisa yango yango moni to na sima na ye na ngomo to na sima na ye poto tsae poa yo vandi ngala vandi na kauka ba yebi ndeko Zulu ba yebi makasi et puis bazo zela ye kaka toujours makamba zo sala na kauka donc jamais vu donc bazo zela ye vraiment ya kozela lisusu merci beaucoup bino to bo pesa likanisa bino ni ne tini bino bozala sima ndeko Zulu lelo bon eloko etini biso mati toza na sima ya ndeko Zulu mpona tomoni ebele baye na maloba sukali me motema na bango nkoi yango topofraki etango tomoni ndeko Zulu aye aza mutu moko elobeli nanu ya Funa en plus aza na motema boboto mpe en plus aza ma social po nyonso to alandela tout aloba po toyebi ke ye ntango akobima na parlement na biso tokosepela yango moni tokosoutenir ye moralement physiquement toza toujours pembeni na ye dudu yo kutana na bato ebele omoni po nini yo kanga mikala ndeko Zulu ye aza vie na ngai ya palais po makambo vie asalaka ngaleki na ye nga moko namona baartiste ya vie na ngai yango nabaki na opesa voi te mpo napesaka ya na nga moko ya palais po ya na biso ndi akesela biso makambo oyo tokotine na kati ya parlement pesa ndeko mosusu miko ndeko moi makasi boyo oakovanda na ndako mais boye likambo nini na banzambala bino bayeba komolata biloko banzambala bachemise boboyi bapolo baboyi apesa eloko te mais bolingo oyo azala nango envers biso yango nde etindiki tozala na nsima na ye parce que tovandaka ne déjà baide oyo azalaka nango soki akomi place wana esengaka totinda ye akende toyebi ke non victoire na victoire 136 toujours miko njoli okoyo clôture ozali moko mpe ya basoldat oyo ozalaka mingimingi na ndeko Zulu mpe te ya biso masolo na niveau oza na quartier na o volume ne eza ndenge nini bon niveau ya quartier ku c'est trop dur bato ebele bakanisaka so obengi mutu papa social nde fa kotisa loboko na poche abimisa kabela o tandis que eza bongo te nakopesa exemple moko ya moke totaka neti na Funa basouffrir trop na courant maintenant mutu akei azwi ta ya kopledele bino côté ya sinel agangi trop mongongo ekauki na TV baye bazwi transport ya mbamba na basachet na bakable ya sika moni social toolobela yango wana akei alobi asengi kabina courant ye peuple asepeli bazwi courant molili moye kulu na pesalama ekozala te mpona lotiliki ekoti alors yango wana ezosalaki tozala toujours derrière ye soki ozwi exemple na nga moko soki na nga chômeur telelo grâce na eza grâce na ye naosala à travers ye est-ce que naozala na loyenge ya kobima na nsima machete na bunda et non donc yango wana biso toza na nsima ya 136 tokovote ye massivement donc bana banda numéro 10 na bino déjà ye biso déjà na Funa yolo kauka matonge Kimbangu 20 mai toza na 136 na biso ya sûr voilà et raté te Funa numéro combien
Funa numéro combien? Bandal combien? Pesa la ndeko ya mégaphone. Autura mais yo peut tomber na ko baluka balkano na matongia. Bazomona ba commune sous te ezani. Merci pour la parole. Funa eza mabele ya Gilles Boulembi. Kalamu eza mabele ya Gilles Boulembi. Bandal matonge bumbu makala mabele ya Gilles Boulembi. Toza na kanda ya bengi biso te biso nde to poni e pe to bengi ye. Bo imposer azala. Biso mtolobi azala wana Pascal Lobela biso deja kitoko na TV. Biso nde to bengi ye to kotise na makasi na parlement. Merci Donc, beaucoup. Merci beaucoup Nerozo à micro. Tout le monde m'a pratiquement la souka. Na lingo lancer message mingi pour na batu ya Funa. Message nous lancer. Message pour na batu ya Funa ezali boye. Marambon. Funa eza na 12 sièges. Bofotaki ba député na 2018. Bazalaki 12, bazalaki na bango bazo siéger pour bazana bazo siéger. Bosa la bilan ya moko na moko. Bosa la bilan ya moko na moko. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Na kotanga ba kombote. Parce que kinoise ya lelo asu muta okosate. Kinoise ya lelo maturité. Et belé bazo sangane de Kozulu, nous allons sanctionner des députés ici. Nous allons sanctionner des députés ici. Binomoko bosa la bilan ya moko na moko. Musoto ko ba biso ba kenda 5 ans. Amatata la personne était pas loba. Atambala moko te po lobe la population na ye. Ozomo. Population na solana ba mote. E belé pe bazo tala ngai ba solana. Tukutanaka to betaka masolo. Bosa la erreur on a te bosa la ki na 2018. Bilomo bolobi ke boko renouveler classe politique. Et puis l'histoire nous renseigne que ba député au bazalaki na législature leki eza bango te basonga. Bango no soute basonga. Au moins 92%. 92% bango no soute basonga. Et puis l'histoire va se répéter le 20 décembre 2023. Il va se répéter Pepasika, Maasika, un sang nouveau et kotana dans le parlement et l'obélana nos populations. Donc le 20 décembre. Parce que cette population a ça vraiment dessus. Donc le 20 décembre, moi nous sommes Funa. Moi nous sommes Funa, il faut apona 136. Ana choité. Il faut apona 136. Moi na nyonso to ya Funa o ningaka ndeko Zulu, faut pona 136. Moi na nyonso to ya Bandal. Bandal eza na siège moko. Ba joueurs mususu ce sont des joueurs finis. Parce que ba joueurs finis. Ba c'est la kala. Donc on appelle ça solution. Yo ko ça la classement lelo ya Léopard. On appelle ça solution moroté. Yo lelo. On ça la classement ya lelo ya Léopard. Pour que tu aies souffert américain na bois. Ochalo alo alisous. Ok, tu dois alo alisous. Ok, tu as Shabani Inonda. Atayomoko. Alors ba mayele basi babimi. Ah! Ozomo. Ah, ozomo na yoboko. Est-ce que c'est pas ça de ça ba ko la sous entraînement, pas tia sous ba trésor loi. Ba Shabani trouver la solution té. Ba Shabani Inonda. A retrouver la solution. Il y a des joueurs finis na Funa. Il y a des joueurs finis na Bandalungwa. Alors, il faut massika, il faut que ba wisa. Ba kotager. Ba massika il faut ya. Ba jouer wana, ba Théo Bongonda, le Messi. Faut ya massika. Alors parce que peuple elembi ba jouer à Kala. Elembi faut ba massika ya. Ya on a bino bana Bandalungwa bo sambuyete, bozana molobeli moko comme on a ye Boulembi Mantianga Jules. Ndeko Zulu numéro 10. Leader ya Bandal Yewana. Bandal orpheline, il y a leader, mais leader il y a ye. Bana Funa, biso tozo bangate na Funa. O kombo tozo bangate. Bo bangate, ils ont tous échoué. Toko bangelo côté 136. Bobo sanate pour toko bangelo côté. Il y a pas de gros poissons. Avant de clôturer exercice moi que image à Souka to rozo. Il y a Mboto ya Gambe. Il y a Mboto ya Gambe là. Bon moi né rozo la kota ki wenze. En tant que Congolais nyonso, le rôle à Kinois nyonso, à Kotaki, Bamama Bengaki, Atali Banga Sololi, à Somi pe Miss Boromona, à Somi pe Banembe, Pilipili, Bamatungulu, nyonso da sali bina wenze, à se pesi Bamama na ye na suka pe, nenge zalara mo eloko me wana to lobelango simba, to na ba image. Ezali lisusu likambo ya tembete mokili ezali komona pe Funa esi endimike leader azali se moko oyo atikali na fungola pona mitema ya bana ya Funa kombo na ye nani
Yeyo, Boulembi Mantsanga Gilles, numéro 136 ya Funa P10 na niveau provincial ya Bandalungwa. Azali kokoba ko sensibiliser les lecteurs na ye na vote moko utile pe responsable pour choix malonga ya kosala le 20 décembre ezali seye. Tolobi numéro 136 ya Funa P10 na commune ya Bandalungwa oyo asololaki na bana ya Loja na commune ya Kasavubu mokolo ya samedi 2 décembre 2023. Awa kaka ndenge bozali komona bilili fidèle idéologie ya Nzambala pona kolobake Funa etelemi pe ngengi lokola mwanje asololaki kitoko oyo asengi na base na ye ba vote ye pe bana ya Kasavubu bazali kondimela ye sikawa pona kokonsome produit na bango numéro 136. Kolongwa Avenue Loja ndeko Zulu déterminé et longona wa membre ya structure Jésus Funa 2023 bazwa kinzela ya marché Gambela mingi penza na direction Ethiopie lokola un bon père de famille pona kosomba mwambisi komemela libota. Leader incontestable ya bana ya Funa atondisaki Gambela na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bozali komona bilili ezalaki opesi mbwambwa ya boyi ba mama pe ba papa ya kuna balobi nyonso bakosala ezala sous ordre ndeko Zulu po bango bazali komema ye na mapeka pona kovote ye asombi mbisi na ye kitoko basaleli yango mwa bepise pe somami pona komemela mama awa botala bino moko ba mama ya Gambela bazingi ndeko Zulu po batuna ye mituna pe alobi akosala maso po te Funa Gambela en particulier ebongwana. Geste de cœur et salemaki ba Franklin et pesamaki kaka ndenge bozali komona esengo ezalaki na ndenge yango sakana te parce que na mona no te mena yo kaka na lata papa Gilles na tela na TV la mona ya sembla mama Vero alata rada ya makasto na kokate asomela mungusa mnene na 50,000 francs la toni ya serra papa malodeli papa no papa osepeli so bangeza eza tato Kolongwane marché Gambela l'homme ya Nzambala numéro 136 ya Funa P10 ya Bandalungwa azwaki nzela ya popo kabaka kaka na commune ya Kasavubu esika wapi plus de 150 personnes bazali kozela koyoka choix idéal ya bana ya Funa. Les candidats communs ya bana ya Funa Boulembi Mantsanga Gilles awa pe asensibilizaki na ndenge ya kosakana te akonscientisaki bango asengi bango bakoba na mosalo basalaka surtout ya kolakisa na bandeko oyo bazalaka na bakomini mususu esengeli kovote kaka moto moko numéro 136 na Funa P10 na Bandalungwa. Elobi nini vote Boulembi Mantsanga Gilles ba problème ya Funa ekobongwana pe Funa ekongenge boyoka ye ndenge nini alobaki na Funa po Kasavubu eza parmi eza yoko ya bakomini eza na kata Funa eza numéro 136 pona nini na ningina kota na masolo wana na ina kota na masolo wana pour la simple et bonne raison que nena sala molobe na bino fona ça no vérité nga tonga ponte député tonga ponte député tonga hôpital te député atonga école te député normalement ça ne molobeli ya population maman papa bayaki bopesa bango voir bon me kapi biso ba bilonga singa boloba ono bino ba journaliste bokei na bonto tanga ba komba bande ba journaliste bokei bosale lokote te mutu na mutu azana ndenge na ye mutu na mutu azana ta na ye biso tokokende kuna soki bopesi na ba voix bana popo kabaka ba mama ba papa bandeko ba yaya baleki ya popo kabaka so bopesi na ba voix biso tokozala kaka simple molobe na bino lelo nga na koki kopesa mo lelo komika ba polo oui na koko pesa yo polo na pesi yo 2000 et bon lobi or biso soki tokoti kuna to lobby ba créer ba misala bana na biso ba sisi ba classe ba ke kosala kulune kozali soutenir ba to tuna na locha kulune ezali soutenir soki zo sala pona ni misala ezate kolongwa na ye popo kabaka na commune ya Kasavubu. Je suis Funa 2023 Scripture Mobimba na leader na bango ndeko Zulu bazwaki nzela ya veni Oshwe oyo wapi
basalaki de porte à porte kosensibiliser bato biso tokomemana na parlement ndeko Zulu oyo ozali kosala ezali kolakisa solo ete Funa esi evote nango yo salaka ka mosala pamba te le 20 décembre ekozalaka la formalité. Ndeko Zulu pratiquement avant le mot de la fin nalingi ba base na onyoso ba cordon na bango na molo tanga ba opesa bango ba mboto sensibiliser bango ba julo bazali ba mama baza ebele o message aux autres bango ba bazalo kamba ba bisike pa e ba ndeko avani naza presque na 60 points focaux 60 à travers les 7 communes à Funa. Coordonnateur na bango c'est Gilles Lokombe qui est mon premier suppléant à niveau national, il est coordonnateur na bango na sengi na bango ba continuer musala nde ba osala play point focal à Selembao merci na sana play merci na musala ozosala play ngenge merci na Denzu yaza na Kitokimos merci na bandeko nanga super Anguluma petit frère na ngai propre super Anguluma merci na grand frère na EPP musala osala na Bumbu merci na maman Mamicho musala osala na Bumbu kota prison merci na papa Landu yo kangi papa Landu o kangi penza Selembao ya côté kuna do abenga banda de suite akanyango merci na Sera Dolo Stéphane bo fandisi ingasuka merci na ba vieux Gabin bino tout merci na bino merci na Gilles Lokombe mon coordonnateur merci na Charles Luemba Sylvain Malanda Eva Wangana Bazamo Ebele Basile Njabou merci le sénateur Njabou merci na maman Mamicho azana 20 mai maman Pamela 20 mai merci na bana Kauka 2 merci na bana Kauka 2 merci na ba maman Naomi maman Edwige na Yolo merci na Dodo na Kauka merci na maman Valérie na Yolo merci na maman Edwige na Kasavubu merci na Yakoko merci na maman Landu na Kasavubu merci na maman Ibris okangi kota Gambela Mobimba maman Ibris mutakangi yango merci na bakakai boza ebele merci na ba oyo na tangite so la natanga les 60 points foko merci na Trésor Lemba na Selemba ukuna merci na Abdul merci na Platini na Cité Verte boza ebele merci na maman Celia merci na maman Celia Zela merci na maman Celia ouais ma sur la quartier général awa l'avenue du stade na base merci Mavambongo baza ebele ba point foko ya Funa boza vraiment ebele na bandalungwa ba Bernadette ba Albertine Charles Fingoussa Daouda Mamicho Bakems Bachama bosa ebele na bandal merci Yasuka on a bozanga te merci na molongani ma Véronique Bipendu Ilunga mama ya bana mine Just Junior Daniel Bruno merci ma Véro merci na ba prière na yo merci ozo simba mobali na yo ozo sunga mobali na yo merci beaucoup merci na maman Faïda Malanda moi ça Sylvain Malanda na pi ombote ma rotika ngai pe na pesa mbote na bato bazo soutenir Ndeko Zulu merci na le DG l'aigle et la profondeur le DG Martin Lukusapanu merci directeur général merci Michel Wabika l'homme qui porte la chemise présidentielle de tous les temps de tous les jours cette chemise est tellement chère il faut être Michel Wabika pour l'acheter merci Michel Wabika merci na batunion surtout pour ça pour aider biso Mario merci de sa maman Pembote Pierre Harry Moilia to pesi ni nombote mingi merci na député provincial moko nazoka sonité fona pesa eba merci ebele merci na honorable Edi Yeli Molangi merci tu es déjà élu ngana yo déjà to kota na parlement merci na honorable Edi Yeli Molangi na pesi ba merci ebele Serge Kindomba merci Yves Bouya l'homme de toilettage technique merci Lekinanga Sylvie Bongo merci Solange Kwale merci Venanga Koibantimba merci na bino surtout 136 na Funa 10 na Bandalungwa Mario Ambongo rendez-vous le 20 décembre 2023 rendez-vous le 20 décembre 2023 Kaninga Lobby numéro 136 pour la Funa numéro 10
pour la provinciale na oyo Taliban na Bandalungwa. Merci à toute l'équipe technique V Ambata qui a manié la caméra, sans oublier Joël Pembele et Samson Ilunga. Na montage, Yemoro Diataba, Mutazo Sarana, na 3 ordinateurs à la fois. Tony Binda Diataba, sans oublier le maestro DJ Deschamps, l'incontournable de tout le temps, de tous les jours, Gimpoutou. Merci à trop pour la confiance. Allez, Kalami Inter rediffusion émission, Bovanda Bose de la Barataki, dimanche 7h30, mais à YouTube à Kalakin pour l'émission, pour vous avoir information, on a Massoula Ndekozulu. Allez, bye bye.